babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo ya moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto ya Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te na Lingomba frontière ezali te, frontière ezali mapota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asi ya motema anga na kaboli oza angolais, anga na kaboli oza congolais ya Brazza, Congo, RDC, non. Soki osali bongo obebisi pamba te les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba. Alors biso tolingi tosala mosala wana nde kolongisa biso mokili moko bongisa yango kimia tosengi entre le Congo, les Zaïre, l'Angola na mikili nyonso tolingi nde tozala na biso kimia, surtout biso bato tokumi tozalaki na biso esika moko me mongoni ayaka kokabola biso. Le Congo ezali Zaïre, Zaïre ezali Congo ezali Angola, Angola ezali Congo ezali Zaïre. Tika te okumisama na kolo mina seko na njutu pe na milimu na biso kimia na kati na Afrique mobimba, Europe, Amérique, Asie na Matei. Nous avons vu sa lumière, qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. Peut-être tambalisa mokili mwa biso ndenge Nzambe apeseli biso yango kasi pana tina l'orgueil il faut ngai mutu wana yete ye kuna yete il faut ngai kaka soko tosale ndenge wana nde ngai kaka moyen ezali te toyiba malamu ete oyo mpe azali Nzambe lokola ngai moko soko topesana na ndenge wana kilo antuka tata Nzambe na kolo Yesu ni santu akosepela biso sinon na tokosenga kimia na kati na mokili mwa biso na kati na Afrique mpasi ezali na kati na Afrique mpasi ezali pwana nini pwana bozangi loko wana toloki bokonjo ba dikolo di bosote tokolukaka yango solo apamba teto tuni na banganga Nzambe ya ndenge na ndenge ba specialiste batundi kasi pamba teto sito mesani kulata kabiloko ya bango banda tangwa na tozalaka bamumbu toyibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana tokadisi eti tokuki te eloko izangi biso banga muntu mukifwani kyali babingi munza na telumbu kya unu bavovanga vo Nzambi kenako Nzambi kalendi monikako Nzambi imupepe empeve ya nlongo yembe kansi kadini na bunako pauvo tuvanga muntu mukifwanu kyetu tisongele vo Nzambi muntu lende lepekala kintwadi yebana babantu kunsyantangu ngutuka ye mfumo to Yesu Kristo mwana siwabutuka wabakala sibamvana nkhumbu Emanueli tisongele Nzambi vakati kwa bana babantu beto tubankwa nsambu ekumakadi siluluzizilungana na mubeto tuka le 12 septembre 1887 tata Simoni Kimbangu wa mwanda velela Nzambi wena yetu kintwadi na telumbu kya uno kasobeleko onsubuka kadila ibukana tata manambekala kadiyandi Nzambi tulombele kwa sedeto tata mwanda velela watutela mana beto bana tongfana jambote faki
twakubike nomoko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuana sedeto wanzambi eto tata mwanda velela beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa tusamba entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu ye untwadi mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa elemfu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tolandaki matei na biso tata pasteur mutateyaki biso abandelaki na banzembo ya bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpo mokolo wana tobika tozali bana mapamboli po ete tozalaki bato te lelo tokomi bato tozalaki mikuwa ebwakamaka na libulu
kasi Nzambe asengaki na mwana na ye Ezekiel tanda maboko. Ezekiel atandi maboko tike ete mikuwa wana emata na maboko. Kuwa emati na maboko ebota misuni, boti misuni ezwa mai na makila. Lelo tokomi bato elakisi ke biso bato mwindo tozalaki na biso bato te. Lelo tokomi bato esengo toza nango wete ntango oyo 4e génération elongi ya tata Nzambe Nkolo Yesu tata Molimo Santo ezali kotala biso loposo mwindo. Kasi lokola tolati nzoto tozali kososola penza te. Bamosusu bazosalela makambo ya malamu me bamosusu bazosalela makambo ya mabe. Kasi Nzambe mpe alobi na kotika bino te. Soki tolandi maloba oyo Nkolo Yesu azalaki kosalela eza na kati na Bible, ezali kokokana na oyo tozomona lelo. Maloba ya tata Simon Kimbangu ezali kokokana ti lelo oyo makasi. Maloba ya bapapa bango misato yango nde toza kosalela. Malamu likambo ya papa Kimbangu na 60 le 1er avril nde papa Mfuma Mbanza akotaki na Yerusalemi libela. Biso bana tutikalaki na ngombe kitsuka na mama. Ya simbaki mosala na ye ya kobongisa ndenge nini totonga Yerusalemi. Bato oyo papa asimbaki oyo awa pardon oyo bayebaki misala ya maboko na babiro basekretare bazalaki badirecteur bazalaki wana nde azalaki ya administration ndenge kotambusa Lingomba. Lelo oyo likambo ekomi monene, kasi tosalaki tolonga soki tolongi te mabe. Te 70 71 papa bapesi permission communion po baza koloba na biso ezalaki secte, bazalaki koseka biso. Me lelo tomelaka communion po baemonanaki ete eza secte te, eza Lingomba ya Nkolo Yesu. Mabomba mi bazali ebele me bapapa batikala kobimisa nyonso pwelele. Esika oyo nde tokosimba makambo ya tata Nzambe makasi kokokisa mokano. Nzembo ezwamaka na 21 tokoyamba mabota na mabota bakuta epai na epai na kombo ya Nkolo Yesu.
lelo kamba Yerusalemi yango ekokota mabota na mabota ebele. Mpona nini na kala tobebisaka babele ya kala Nimrod abebisaka. Siko babele ya sika nde nkamba Yerusalemi ye ya kosangisa mabota. Kasi pasi eyeli biso bozwi ezali pasi. Ntango mosusu tomonake toza kotonga mpe badifficulté eza ebele na ebele. Tozosenga na Tata Nzambe apesa biso bozwi tokokisa mokano na nyonso oyo basengi na biso. Yerusalemi mpona kotonga yango ezosengela biso makambo ebele. Makambo misato batata batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala to néglige te. Toyeba bolingo ekopesa biso nini, mibeko ekopesa biso nini, misala ekosala biso nini. Makambo misato wana mpona nini génération ya liboso tolongaka te, ya mibale tolongaka te, ya misato mpe tolongaka te. Sikoyo oyo ya mine 4e génération eske tokolonga bie tokolonga te? Po ya suka ya mitano ezali te. Biso tolobi tondimi. Papa Mfumu Ndongo akekisangani déclaration ya Satana ke tukabwana oyo yo tia bango bilembo oyo yanga tokokenda bango lifelo wana nde Sata. Nsima nde papa oyo na Kisangani ake na Angola. Maintes fois papa azaki koloba soki akomi na Mbanza Congo aniati Angola mobimba. Po secret ya Nzambe tobandi kocomprendre yango. Jardin d'Éden ntango Adam et Eve babebisaka bazongaka na Angola. Kuna nde babaile ya kala esalamaki. Sika Nzambe asilikaki ete kala mingi te na bebisi bino na mai, ozongeli masumu na bino, kabola bango minoko. Po ntango basalaki ndako wana ya molai minoko ekabwanaki. Siko bapapa balobi te lokola tobebisaka tozongela esika wana. Ntango bapapa batikaki biso totongaki na amphithéâtre 2005 2006 conférence 2009 Mama Mwilu amati na Yerusalemi 2011 na 2010 tozalaki programme munene ntango roi ayaki awa na Kinshasa. 2011 papa Kimbangu abimi na prison. Baconférence tolandisaki yango mbala mibale ya bato ya mayele
okolandela likambo ya tata Simoki Mbangu bandimi eza ya solo. Sikoyo bapapa balobi totonga Yerusalem tobandaki yango tozosalela ntango oyo kokende na papa mfuma Mbanza ngai natonaki ye desordre oyo ezomona na kati na lingomba papa olobi nini. Meme yo moko papa baza korespecte yo te ta osali mokanda yo te moto osali batya boye papa ye moko azobebisa kombo ebele ebele. Papa atali nga alobi te kuna tokokende kosila soki oza mondimi ya solo totika koderange lingomba. Bowumbu elokwa mabe, bowumbu ezalaka pasi. Tala na bana Israel babimi mibeko na bango 613 kasi bazongaki bowumbu pour la deuxième fois na Babylone. Donc likambo wana ezali passé 70 ans encore na Babylone basalaki bowumbu. Me biso totunaki bapapa eske biso mpe tozonga so na bowumbu. Balobi te tokozonga te pamba te koko Kinzembo asalaki 70 ans na mabele. Moi tozonga susu na bowumbu ezali te. Mais mipepe mabe eza kokontinue koswana kobunda kotinda mikanda makambo ya ndenge na ndenge ya butu wana ezokuluka te. Biso bato mwindu eske mosala faveur bapesi biso tokokoka yango, tokosimba yango, tokosalela yango, tozonga susu na bowumbu te. Mpona nini oyo bamipesi bazali kaka bakoko na biso bamipesaki mingi ya kalakala bakangami bamoni mpasi 1909 8 bamonaki likambo bamonaki oyo ezalaki ke tataki Mbangu alobi ke biso na bamindele makambo ezali na 1910 étoile ebimi oyo ememaka bokonzi. To ntango ebimi ememaka bokonzi 1914 papa Kulutu abotami, 1916 Mfuma Mbanza abotami, 1918 papa Mfuma Longo abotami mpe ntango wana guerre ezalaki guerre esi na Italie ezaki fête monene. Le 22 mars 18 kasi likambo yaki komonana guerre 40-45 bapapa bango mibale, papa Kisolokele, papa yangenda kontima bazaki na koloni na boma na classe bapelisi babengi bosengela biso na tata na bino biso toza na mpasi. Mpe bapapa bakomisaki likambo na tataki Mbangu 45 makambo esili kokota ya bato oyo bautaki na Allemagne bokota na France balekaki na Belgique. Mpasi ezalaki elakisi ke Nzambe atikaka moto te oyo aza na mpasi. Kasi biso lelo oyo tozolinga kaka makambo eya makambo ekweya te.
biso tobengami bandimi, tobengami baresponsable, tobengami bato tosambelaka, totika mabe, tosala malamu, towelela kondima na biso po tolonga. Yango elakisaki te j'étais qui. Accident oyo basalaka na ntango wana le 25 décembre ezaki fête ya Noël. Accident oyo basalaki na 88 bapapa batikalaki awa 5 mois, balobaki makambo mingi ndenge nini nakozalela, ndenge nini nakotikala, babondele ya ntongo, babondele ya bangonga, soirée na pokwa. Surtout tozangisaka te kozwa mbote ya soirée, beko wana ezali makasi, tozolandela yango, tozosala basuivi makambo oyo batikelaki biso. Kutu eyaki omona na 89 bamusicien ndenge basalaka parade, donc wana baki komona papa yalobi namoni mutu moko na premier poste, likambo monene koyela biso, mutu moko akufa, mokonzi monene. Bamusicien basisi na papa bakie na bango, ntango bafungoli na radio ba 10 heures déjà sango epanzani, me bamusicien bayebaki yango na 6 heures. Elakisi ke ye mutu alobi likambo wana eke komwana se Nzambe alobi likambo ekosalama mpe ekosalama te. Voilà, toza na bobangi ya tata Nzambe, kino mpe papa atindaki bamusicien bakenda kobeta misiki kuna po azalaki mosali monene. Yango elakisi ke makambo mingi oyo toyebi biso moko tosimba tososola toyeba epai touti na epai tozokende. Mokolo Nzambe akokata likambo na ye, tokotalaka ekoyela biso. Leta azali koteya, tozoyoka te. Mangomba tozali koteya, tozokoyoka te. Tokotala suka likambo ekozala ndenge nini, oyo makambo mabe esili nanu te, eza kokontinue. Biso toyebi ndenge bapapa balobaki na biso, ndenge mpe papa Kimbangu azalaka kala, bakoko basimbaka makambo na ye. Soki likambo emonani mutu muntu ayebisaka biso, wana bakoko baza koloba bongo likambo oyo tomoni toyebi yango te. Kasi basoki bamoni likambo papa Kimbangu alobaka ntango wana bakoloba mutu muntu alobaki yango. Mingi mpe tozosalela yango ndenge bapapa soki tomoni likambo ya sika bapapa balobaki, bapapa makambo oyo bayebisaki biso yango. Me moke baza kolanda, me moke baza kolanda te, baza kotinda milimo na bango ata bamoni mpasi bango etali bango te. Lelo osepela na yo, kasi kuna tozokenda nde makambo ekozala. Bapapa balobaki boye te, awa nde Nkolo Yesu akosangisa biso nyonso, totonga Yerusalemi. Bikolo nyonso, mabota nyonso tokoya na Yerusalemi. Difficulté ya bozwi, kasi ye moko Nzambe ayebi ndenge akotambwisela biso, tomipesaka na bolingo mpe komisala nde tokolonga. Yango wana Nzambe apesi biso mokolo lelo koloba ete tosala berere te. Oyo nyonso ozokwea na mokili eza likambo eza koluka nzela ya mpasi ya malamu, kasi soki ya mabe bowumbu tolingi susu bowumbu te.
buumbu ezali mabe kimia tozosenga ya mokili mobimba biso bato tobonga tosepela elongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Ika tokubikelo moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela